armée congolaise uti ko pesa ba ultimatum que mikolo koya et koyoka sumututé pour niveau mati na puissance mbala moko équilibrer ba territoire na biso tout façon non qui sai façon non qui bien et puis mon nzamboka toujours azovanda te toujours azaka na kati ya ba peuple auti na Kenya kuna ko signer toujours ba masolo etali kimia ezonga na mboka yo muto betela ba masolo ya distraction que mon nzamboka ça le loroté muto yo ayebisaka yo ke yeso azu pouvoir na mboka yo makamuto Congolais partout aux alliés dans le monde entier, on peut perdre la bataille. Mais la guerre, on va la gagner. On continue Kagame, soit Zamobali, Azogoma. Or, il y a Katange Gate. Il y a Zogoma Zate. Tant que moi, je suis Kagame a ta saline de est-ce que vous sentir tes niveaux Combo ya Kagame si valeur na monde na niveau bazauti la Kagame di kolomoko boki leader ne soki ki nani modèle vous sentir que même na bisika mingi bazaki ko yamba Kagame a yamba mané sauté facha nanini bokaka balobi ke ba M23 ba yaka na kati ya kopango Kabila mutu anga jaka bango ba ko beta batu ba masasi ba boma bango mais loko comme singai les allées révélation ya munene yori Museveni apesi biso baka sable ndenge balobaka alobi ba a défaut to ka babuma ka batu na est wana mutu akotsa bango ndenge ko entretenir bango to Joseph Kabila o bois swingwa na kokota makambo na bango te mais c'est plus mieux ba congolais belé ba yoka parce que ezopesanga pasi au monde a batu ba créer terreur ba créer sécurité ba créer makambo to ba créer momoni lelo ba ko ba robe na bango makina na bala tsira ka so ko Félix boke banabino Kabila est là et c'est pourquoi on a dit ça parce que Kabila au moment là oyo au moment là il tsaka intouchable au moment là il loroté et kokoma na mukolo moko biso to kokanga na biso Kabila te mais batu basala bakopana Kabila mulona ko reverser makambo Kabila sala na mboka po Kabila sala makambo mbele ya minene mais lelo yena mwasi na ye batu bele makambo bisa bango neti ba innocent bango bazata de loko moko to ko reprocher bango te tout c'est Tshisekedi ou rien or ba créateur d'insécurité tous vivre zalinde bango batu ba yela biso ba Rwandais ba Kabila batu ba memene biso ba ko signaka ba corps kili RCD CND PM23 c'est toujours ba Kabila mais les batu vene ba comment buka mona buka kwikila apesi balandi na ye mbote ya kosakana te bisika to bozwa mikabu monika nga na koti zala déjà kosepela parce que Saint Thomas yeyo oyo ayaka kosolola na bino masolo ya République démocratique du Congo surtout na makambo etali politique na actualité ya mboka na moni bino déjà bozali ebele bozali kolanda ngai merci na yo biyumbu yonde na songi na ye baka to kotsanga na banda ko batu comme d'habitude to senga permission te kapaya mbote na yo mtoza na cuisine na pesi couple ya commando Vasco na mama Karine sans oublier Niclette wa Mutima donc ya Santo Thomas donc Wankoro Mukarame mbote na yo na bosanité toutes les mamans du monde comme d'habitude na pesi bino mbote place tout bozali bozola ngai boyebinga ta na yaka na yela bino kaka obligation c'est une obligation bolingo ya Congo na ya ba Congolais pona wana na nokotia bino mal à l'aise bo supporter ngai soko bayaka ngai baye ngai mais ngai naza ko pesa obligation ke ba Congolais il faut to ma pena na bolingo ya Congo na ba Congolais pour façon terre koti mobulu moi été lelo na yo lobela des problèmes moko na moni eza malamu c'est positif j'ai toujours dit que moko faut lobela makambo Congo d'une manière positive n'est pas la fois passée que après autant d'années a fait Congo ba para commando ba bandi ko sala mais les bonnes nouvelles est que armée congolaise uti ko pesa ba ultimatum que mikolo koya et koyoka sumututé pour niveau mati na puissance mbala moko e ko libérer ba territoire na biso tout façon non qui sai façon non qui bien et puis mon nzamboka toujours azovanda te toujours azaka na kati ya ba pepo auti na Kenya kuna ko signer toujours
ba masolo etali kimia ezonga na mboka yo muto betela bato ba masolo ya distraction ke mokonza mboka sala elorote muto yo ayebisaka yo yeso azwi pouvoir na mboka oyo makamuto aussi la wana kende ko yebiseke azali premier ennemi ya ba congolais la fois passée na betela bino masolo à 3K boye basusu 3K donc muto to azo propager li solo que armée congolaise ezo koka makamute mokonza mboka azo koka makamute azali au service ya 3K bobo sanate na ese bino kamo ko mona ngo Paul kam su ko mona ngo Moïse kamo ko mona ngo Joseph bino bogeno ko lié bango bo sangisa bango bakawana na ese parmi bango bana bato bana ba image ba disciple à Jésus bamzu ba salola na nzambe na kala donc ba jar bato ndongo donc so moni bato na faut ça la ke bana bango mais les bonnes choses arrivent au Congo makambo malamu ezali koya na Congo bobo sanate bandeko bolengela bomilengela ngai yanga ni naza na ngana espoir yo soko za na espoir te ngai na espoir parce que naza congolais na confiance ya gouvernement na biso na confiance ya armée na biso jour na interview ka général Kasonga Ouazali à l'époque azali qui porte-parole ya chef d'état-major général il y a général Mbala Moussens à l'époque avant Christian Chiwewaya. Et ça a l'anniversaire il y a armée. Akana maloba moko ebisanga ya kitoko ebisanga bi ndeko. Omoni armée ya ngomuto ezali sima ya ekolo. Donc soki to betaka masolo soki to zalaka ne to vaka bo c'est grâce ya armée na biso. Mais je connais que armée na biso ezaka très infiltré. Sur ce point là na d'accord na yi. Armée na biso makambo ebele zo sala ke simba te pona infiltration eleki makasi mais niveau mokonza mboka n'est-ce pas ça 4 ans azo travailler il y aura de bons retombées na mampinga na biso wana likambwana na rozonga koloba on a kimia nyonso ke congolais partout aux alliés na monde entier na ko fortifier oyeba ke on peut perdre la bataille. Mais la guerre, on va la gagner. Na ebisaki bino ngo pe la continuer koloba ke Kagame soit za mobali azo goma yango wana. Ori akatange ngate. Oya zo goma ezate. Tangu mwana mboka za na mutu ya mboka boye Kagame ata sali ndenge nini mikolo ba mona ka fou. Est-ce que vous sentir te niveau combo ya Kagame sili valeur na monde na niveau bazao tira Kagame likolo moko boki leader ne soki ki nani modèle vous sentir te que même na bisika mingi bazaki ko yamba Kagame ao yamba mané souti Fatia mystique mta changer ça Kagame nani état major modbana na minute déjà soki combien de généraux Fatia vraiment président Bosoto perdre ngana lobaka na ebité mais Nzambe yemro dabi ba secret il y a maramio ce côté on a insisté pour na likambo itali sécurité ezali processus mon bazo travailler na bi ko changer les lotés le même jour mais les jours à venir ils sont prometteurs ezali meilleur na bi munguna matin midi soir azola la na été yé azako propager kaka ba nouvelle ya mabe ya diabolisation na régime na armée na gouvernement musala cop ba koti ko baza be étranger belé na bana mboka belé ba koti li solo wana ba koti li kopa wana mais mboka oyo ezaka ya nzambe mundele akosala nyonso mais mutu ana dernier mot pour mboka oyo ezali nzambe et nakei ko découvrir secret moko ke menace nyonso ezali pona Congo fo epanzana eleki munene eleki trop riche siko nga côté no kaka kanda makambo Congo kaka taba baka Congo eza riche nga mambo mutema nange baby richesse à Congo na yebaka te bato ba profitaka nango ezaka banani yo po ngai banana na mwana ngera Congo eza très riche Congo siko bato ba profitaka na richesse yango ezaka bana po ni ba congolais ba profitaka na richesse yango te ba ministre na biso ba autorité na biso so bazaki bena na mbongo ndenge toke na Congo riche ba musumbele ba détourner ata 100 francs te on suppose que ba mutu ba mona richesse ba mutu mona mbongo ngo mais okukuta ke na ba ngo ba détourner ka siko na mitu na richesse à Congo nzoka ne on te tonga Belgique ya on te pesa ka États-Unis force ya on Europe pour mona avoir nzoka nde ba ngo ba bénéficier na richesse à Congo siko ba sala biso ba congolais nini to bomanaka to inisaka to zokisanaka to chubana bambeli to lingana te pour bango ba pays na bango émerger. Je suis tombé sur une vidéo na internet. On a écouté bazoro ba ke ba africain photo tika bango na ba position ana. To divisaka bango ba bomana kaka ba inana kaka bazalaka ndenge na po ngambu to mema po to ba africain et en particulier so ba congolais
Donc on a besoin de matière où premier aux diriger le monde entier. D'où sommes on va matière faut pas nous sur quoi tozanga. Toi ne loroté. Si comme on va pas matière il faut pas exploiter kango. J'étais écœuré. Koka moi président ya Iran en Afrique na yoki avandi na Museveni. Museveni wa Uganda. Bavandi na président Iran. Mais j'étais étonné koka président Iran zorobake. Ba occidentaux ba lingaka ko exploiter bino ba africain nanko ba zoka matière na bino ba ke ba transformer ba tekeli bino cher donc ba zo matière première na moins cher ba ke ba transformer ba sali bino ba tekeli bino cher et yango yaye pour ça là ba Uganda kaka pipeline te ndenge neti ba français à total ba signer copie pipeline ke ndaka zo nete habité ba iranien faut basale la bangonde raffinerie sur place. Or biso tozo senga to na matière na biso mindele boya bosale la biso ba matière ya produit fini na matière na biso to banda ko commercialiser ngo boya mu kwantombola kene na Chine et ceux qui vont vivre les jours à venir bokomona toko kamusa mokili. Soyez rassurés nena suk c'est la insécurité. Nelina sous ce que la insécurité pour la page nous na ko des pages ya seni. Mais les gamo insécurité président ougandais Yoweri Museveni a outi ko révéler biso ba congolais secret munene. Secret otoye bagate. Webi na ba 2016. Souvenez-vous encore na ba 2016. Tangu Kondo Etienne Tshisekedi azali vivant. Pona massacre le 19, le 20, le 21. Oh, batumbati na ba militant mususu ya IDPS. Nanini, bokaka balobi ke ba M23 ba yaka na kati ya kopango Kabila mutu engagera bango ba robeta batu ba masasi ba boma bango. Mais loko comme singai, ezali révélation ya munene. Yoweri Museveni apesi biso baka sable ndenge balobaka. Alobi ba ade photo kaka ba boma batu na este wana. Mutu akotsa bango mutazaki ko entretenir bango nzokande Joseph Kabila o. Mbwa sui mbwa na kokota makambo na bango te mais c'est plus mieux ba congolais belé ba yoka. Parce que ezope sanga pasi au mona batu ba créer terreur, ba créer insécurité, ba créer makambo ba créer. Momoni lelo ba komaka bata robe na bango makila na bana tsira biso ko Félix boke banabino. Kabila est là et c'est pourquoi on a dit ça que Kabila o bomona ka oyo. O bomona ka neti azaka intouchable. O bomona ka eloroté. Et kokoma na mukolo moko biso tokokanga na biso Kabila te mais bato basala makopa na Kabila mutu na ko reverser makambo Kabila sala na mboka po Kabila sala makambo mbele ya minene mais lelo ye na mwasi na ye bato bela makambo bisa bango neti ba innocent bango bazata de loko moko toko ko reprocher bango te tout c'est Tshisekedi ou rien. Or ba créateur d'insécurité toujours vivre les alinde bango bato ba ela biso ba Rwandais ba Kabila Batu ba memele biso ba ko signaka ba corps kili RCD CNDP M23 c'est toujours ba Kabila. Mais les batu vele ba ko dédouaner bango. Oh, rai c'est tango arrêt ndeto alaka. Surtout ma dollar ne bazo épargner Kabila no ka kanda mutebe so ngai. Oh, Kabila tika kimbongo na 16 minutes tsaka ta komisa na 20 combien? Bon lukuta moko bino mona biso so to ba zoba. Boyo ka batu boye bagite. Kabila a eu pouvoir billet ya munene ya franc congolais to akina ngo ezaki 100 francs. Bino bato bokote na Kabila. Billet ya munene ya suka muza kufi. Atiki biso na billet ya munene ya franc congolais 100 francs. 100 francs o na lobaka muze pas sala biso maman na trahison. O créer mbongo franc congolais mais na kati ya mbongo komika 3 langues étrangères. Langue ya biso moko ya ba congolais ezate 3 langues étrangères. Donc, on a un franc congolais à l'époque, nous avons créé anglais, français, et swahili. Chilou les alakate, linga les alakate, kikongo les alakate. Si vous trompe les itangwa koti, yache, chiluba, kikongo, na lingala. Alongoli, anglais. Pour aller se rendre compte, payer mon que. Ce que tu as dit, bateau façon tous sommes bango mili mon bango na esprit na bango. Ce que pays na biso to anglophone était bâti na biso mention anglais na kati ya monnaie na biso.
Torbinoko a réparé. Ko réparer noko bana ndengeni. Aboaki 500 francs en circulation. Aboaki 1000 francs en circulation. Aboaki 5000 en circulation. Aboaki 10 000, aboaki 20 000. Sende luka ba dollar mataka. Wana bobosa naka. Nakira fungola bino ba congolais mémoire pour ebele to na molimo ko bosa na to. To bosa na mingi. Je crois que mutu nyonso nazongisio na place na yo. Mikolo tikela biso masolo ya dollar. Et puis dollar ango kende mikolo zoya to longola on circulation mama somba subilo on a dollar il faut ici là ndenge to mona bangolais lelo ba resisa na Angola ta Western Union ba tindelio combien dollars okozongo na kwanza na Angola donc ata ba tindelio combien MoneyGram Western Union on va na Angola ba tindelio mbongo ata 10 000 $ okozongo kaka na kwanza. Au consommation jamais na dollar. Or angolais a salé la dollar oyo. Biso kutu na Congo na mona billet de $2 a mobimba te. Mais na mona la onde na Angola. Ngai na mona billet na $2 a mobimba. $2 a mobimba zalaka. Nzoke zalaka. Mais na ba Congo to mona ngote zalaka kutu te. Et puis biso ba congolais to ba caprice a buzoba ya salito ngana na mona te. Et puis que pas de $1 il y a marate. So za la billet en dollar ba ko zolo ngote. $2 valeur belle to négliger mbongo na biso mikolo ya fonde ma franc congolais ezonga na promotion makasi po to boire $, musika na biso dollar repesi ba voisin muzuri bakuya mama na valeur ba mo saboter na biso mo kolombo ka $. Fait dans la circulation. Et na yebi ke bolibo kende bakayu na bino bokende bakop na bino na inatika fe bino sikoyo po talaka bino mais ngaki na remercier kaka Seni Kadima niveau bayinayo mais makambu pour ça ça les rapso ba bolam merci na onengo sungi ba député ba continuer ko déposer ba accélérer bango sous une semaine bato bazakana fayulu oyaki na ambition na yo o postuler lukano parti moko c'est le moment que ne ko postuler fayulu a distraire ro asabeta ki kop nena kamoko kuna abeta ki kop nena kamoko tikela yango boko tiro ba continuer ko inciter o ya kwa linene ba député ta ko utiliser article de 64 ba to fayulu boke no tanga article de 64 bien la constitution soki bozo bosa na Tshisekedi azo pouvoir moko na makasité pour tingama yango pour boya ko memela article de 64. Donc soki to évokaka article 64 en 2016 c'est parce que Kabila tomonaki a sali déjà 2 mandats na ye aboyi ko convoquer corps électoral ndenge mobeko li kondik to constitution ko senga ndelo ko pousser parce que tomonika komi ko kangama pouvoir na makasi et puis hors délai déjà ce qui est normal là on peut évoquer article 64 parce que akomi ko kangama pouvoir na makasi mais tu sais que dikaka na premier mandat na ye et puis constitution ko peut ça droit sur deuxième mandat allez yo Martin Fayulu ya ko bima na mona muto a perdre na élection ko Martin Fayulu te Martin Fayulu yebisa ba vérité pe na yebi ko postuler na ki député ngo ko saka parce que yo to yeba yo otaki ko yebisa ba to ke ba sarole to ke ko sarole na cause non donc merci à trop na ba candidat député tout bomona ki ke seni ngake kanga et pe sibino sous samedi donde bozana bozala rosepela boza robongama bino to boboaka mena prévenaki bino so bo se retrouver ko 15 000 candidats na députation nationale par exemple or ba place kuna ezali 495 sièges yango de browelela pour 500 sièges wana ezaka 5 ezaka copté na ba chef coutumier ba coptaka bango ko copté. Donc, bino ba député Fobol 495 places. Ce que bino moko boye bisanga, soki boza 15 000 candidats. Ne place on na lobaka, ba tumususu reposter mo benage non, ba valider yo na CENI. Abi oza retenu, aboaki na cour constitutionnelle na bibi, oui, oza aligné. Final wana bo mitala nombre bokozala. Pour ça se retrouver 7000 candidats na Congo mobimba. Bo la combien de sièges? 495 sièges. Soza la kati 7000. Même si je suis en train attends bomi nzoto ndenge attends tegi mapango ndenge nini na kobima na ngai te na ndenge mabete mais au moins naza ko souhaiter bonne chance na ba candidat nyonso et puis yango yo nazo belela ya kaka déjà te kaka elongi na yo e pa ba électeur pour kino aza jamais so refondement pour la branchement au moins kino mongo okuti na akotaka 10 réunions. Il y a des députés différents, mais il y a Sarola qui a une carte, il y a des ok, pas député au PC numéro de la carte. Ok, pas député au PC, il y a 10 places.
Eh, bandoki mususu ya quinoa. Papa, bino tu bon message ko pesa bambongo bobongama. Bino tu bon message ko pesa ba polo bobongama. Turo to bita so ba wela bisonini. Et puis quinoa ko bandela sonemo boya tito voter lisusu. Mais après beaucoup moi, ouais tata moi sina biso. Photo sale la kaka Voilà ndeko bino. Ba koko sabino ba promesse ba courant, to tiela bino makadam, to tiela bino pompi, to tiela bino mai. Et ba musune na mona ba pia kana ba biloko ko liate Turo peut-être to na tike bino so voter ngai ngana no pesa bino biloko ko lia chaque jour. To éviter pour ba promesse ko mobutu la muka lisusu. Démagogie tokoyoka ya ndenge na ndenge. Alors merci na Seni, merci na président Kadima zaka yemo côté bazaka batu ebele Seni wana ya composer na batu ebele na pesi bango nyonso mbote bosenga gouvernement mosolo bosenga gouvernement sécurité on en a tellement besoin pour que maponami na biso et le kamala monakimia bien que na yebike eza na deux groupes ya batu ya FCC na batu ya Lamuka elle nani Prince Pengena Fayulu bango na bike ba ko diaboliser ba créer ben sécurité ba ko créer biloko ndenge na ndenge ba to bona kaka ezamienté mais biso élection ou rien toi nous sommes surtout relever te ka biso kaka élection ou rien. Vraiment merci dès que vous avez belé na zubi nota na ba ki na libérer bino bokende ba cop mais siko pena ya solo pena vraiment na tchaki bino ba kaka siko façon na libérer bino bokende na bino. Merci na Biyumbuyi, merci na Junior Kapaya, merci na Nicolette, merci na Commanda Vasco, ba Christelle, ba Karini. Donc ba baza tellement belé liboso na ngaya bino bo mona bango te. Vraiment côté na naza égoïste na ndimi vena bino mona bino bango te. Pe bon ndimate ke bazali awa par rapport à évangile. Mais ce qui est vraiment na mona bango on a pesi bango ba mbote et pesi mbote lelo na mutu moko munene aleki ba tutu oyo ata o ba mona ngana ba mona ngate na ba ba mutu wana za très important. Oyebi tu mtona ina pesa mbote. D'abord les ayons total en gaïda pression beauté au cas qui n'a pas et puis on a mon anakati mtu na tanga Jésus-Christ de Nazareth na pression beauté place à sali botika la malamu ko la battre la bino na mabota na bino mais bobo san évangile te soko monité kondimate bolingo ya Congo na ya combat congolais. Bye bye.